ba shuker nosto volcanique TV eza bino nanango mama mwana Équateur mambenga na ya kapamba te soki nene kobeta sete na likambo moko o shuker na ya mwasi aza vraiment na kolela nini eza na mutu moko aye penza kobebisa foyer na ye mais tant que mobali na ye aza sage aza papa moko raisonnable bien papa moko se respecta papa moko alingaka bozo bate vraiment à comprendre moi ce n'est facilement shuker nanga lobini na bi mama volcanique TV ngai na vivre na mobali nanga na poto ça fait au moins 7 ans ngo to vivre ngana na betele lisolo nanga nyonso banda nazaki jeune na Kishasa tina ndenge na poto na betele to chance na ngai ezaki po na betele lisolo nanga mama volcanique lisolo eza ndenge nini to nazaki na Kishasa na ba âge ya puberté ndenge za ka loenge mwana nyonso sa loenge na ki okutana garçon mo bona ndo vivre ne ngana mela pe masanga te mais tangu na meli masanga na mo loenge na kopena ngana azwaki ngana circuit to bimaki ne kobima take kobima na ye ka ya koyiba bopuna kanga mizemi abi na 6 classe te nazwaki ata diplôme d'état te ba parents nanga ba silikaki makasi vraiment ba tombokaki metake mwana na kitaki toujours na makona bango pona kosenga bango toujours pardon parce que basepelaki te nazwaki na diplôme te nazaraki vraiment mwana moke maintenant eloko nini ekomaki ntango na boti parents nanga balimbisaki nga bato na boti balobi faut zongela classe continue classe ndenge ezalaka abi mama volcanique na continue classe na kozwa diplôme papa lobi ofanda ya Kishasa te nazotindo na poto na ya koya poto papa sala ba démarche tout na ya koya poto na tangi classe na sisi en plus na seba formation na ngadi lelo oyo na vivre na mobali na tufanda bien bana to se comprendre facilement aza mokolo na respectake na cadre na yake mokolo ye pas respecter ngeta ke mwasi na ye ata naza leke pane mais respect quand même na bolingo et marchaka entre ngana ye biso mibale makambo nyonso tukinda malamu alobi mama volcanique naki kosa connaissance na garçon mo na Facebook garçon ana ayeba na déjà na mobile namba tango bayeba naki ngala sali connaissance na ye na yebi copine na yebi makana na kata Facebook copine na yana na be makepe copine parce que aza amina nga yakala toyebane na Facebook to solo na Facebook garçon na otebane na Facebook amona nga une fois na gare na kenda ozo train na ngesa ki retard tango ça soki moi retard na fande na moi café o ezaka pembe na gare pona zela era train na suri koki e na mata na kende mais na ki komona eto na moni ye to pesa ba mboti to seki esila leki na epe na ebi mwasi na bien copine na ngana ya Facebook mais non or que garçon na Facebook ayebana ki na papa mwana nga o to bota na ye o aza na Congo na Kinshasa bango mbale ndenge basololi vraiment ngana ebite abeteli masolo soki yanga soki tunaki soki mwana soki nini aisi azala mwana kuna me mama na kenda poto ah bon est-ce que ça Facebook ouais ça Facebook a sali capture écran ya Facebook a fait na tindele tanga tindabi oh na yebi azape amina ngabi ah bon ici alors bi garçon na Facebook a tout ni fioté a tout ni le côté a sali banquette était directement l'équipe mobile na à quel ba n'importe quoi pas mobile ya fille oh alobi ba n'importe quoi garçon na aibi famille na mate aibi nde na vivate aibi ndenge nini na avancer na vitina nde na ya poto aibite mais azobeta lisolo na ma c'est comme si ayebinga c'est comme si aza ya na ngai mbetikela malibele c'est comme si aza membre famille na biso c'est comme ça mobile na nga façon zobeta lisolo abete mobile na nga lisolo akotisi na ba pilipili na ba mungwa abi mama volcanique na fanda ka bo mobile na nga banjo poser na ba question
moi na kosi ezate parce que na vivre ane na fidélité, na vivre ane na transparent, na vivre ane na kimia nyonso parce que mobali na banda linganga ça fait 7 ans na fanda na ye akutanga na magwita akutanga na lokuta akutanga na kindumba akutanga na bazigzag te na zape mutalo yengete ayebi ndenge nini na vivre mama volcanique 7 ans eza 7 jours te 7 ans eza 7 mois te 7 ans eza 3 jours te eza 1 jour te 7 ans ayebi mabe na nga ayebi badefo na nga ayebi bolamu na nga en plus mobali na nga aza mokolo na nga akonseya nga trop alingaka te na bunga alingaka te na tengama toujours azongisa nga na nzela tala boye tala boye tala boye en tout cas tout se comprenaka facilement pourquoi parce que nga na yebi ye ayebi nga abi mama volcanique tango babeteli masolo wana tango atuni nga na yebisi vérité mais eloko moko na sepe na mobali na nga etake mobali moko aza mayele alobi passé ya mwasi na nga eza présent na ye te passé na ye eza présent na ye te présent na ye nde ezanga so yebisi nga makambo ezoleka sikoyo wana nde eza malamu ke oyebisa nga passé alobi mama volcanique mobali na nga akangisi garçon na monoko garçon wana akenda nga to mobali na nga toni nga nayebisa ye vérité nyonso to telema esalanga pase mingi mwana solo wana garçon wana eza te parce que nasololaka na ye mingi te naye kobenga copine na nga wana na appel video to bandi osola na ye copine na nga bandi osanga abi yaya tika likambo moke soki tosola na ye ifali ozala lokola camarade na wana mpona nde ozalaka bongo te ata azokonseye nga zala lokola ye nga ninga mwasi afa azala lokola ye ata azogangela nga zala lokola ye nga na ninga mwasi azala lokola ye mpo nalingaka ye mingi alobi na nga alingaka yo mingi mwa mwasi alobi mama volcanique na mizongi na kati na nga na obi donc façon oyo azoloba azoya na basongisongi na kati ya bolingo na nga eza mpo atia songisongi nga na mobali na nga tokabwana mpo ye abeta sisi akolinga ngai to ndenge nini so aza na mposa ya mwasi ya bacritère lokola nga asambela nzambe tinde ye mwasi oyo akofanda ne akozala na ye ke akotia songisongi na bolingo na nga kote nga na mobali na nga tolinga na yebi te ndenge tobanda yebi te ndenge tofanda yebi te mabe na nga mobali na nga supporta nga na badefo na nga na supporta mabene na badefo na problème nini garçon oyo atia songisongi na kati ya bolingo na ngai nafandi nye alobi mama volcanique nafandi nye nasala examen de conscience boiti nazomona ndenge osala te namilobi nga nde zoba parce que nandimaki nazala mini na ye na Facebook mpe ayeba na ye na mobali na nga comment ata soki toyebani ata soki tosolo comment koya kokota ntina couple na nga vraiment shuker na nga mileli trop mpona likambo oyo chance ayebetelaki mobali na vérité yango conseil nini napesa na bino ndeko mwasi ndeko mobali ozovivre na mobali na kati ya ndako oubien bovivre kisheri oubien bovivre en couple kaka bobalani te me bovivre kaka yaya yekola koyebisa mobali no vérité yekola koyebisa mobali na yo nyonso yekola koyebisa mobali na yo passé na yo ata nyonso te ni fiske ndambo parce que mokili eza boye ye fi oyo ayebaki te ke no connaissance ya na Facebook akoyebana na papa mwana na ye ayebaki te mais chance abetelaki mobali na vérité bozomona likambo ndenge chance mais garçon oyo tellement aza na baide mabe tellement alingaka mwana mwasi oyo na motema na ye abandi kotia songisongi diabolize papa oyo mpo boya mwasi na ye mpo ye akoma na ye botala niveau ya motema ya motu ya songisongi na poto ayo ekoma lokola na esika efutaka bato songisongi ya na poto ekoma lokola mondele asalela yango papier ke no yo soki otongi mingi bakofuta yo yaya songisongi na vie ya bacouple ya bato ya nini bandeko basi bandeko mibali na obenda bino matoyi ozovivre na motu nokolinga okotisa 3e personne na kati ya couple na bino te na kati ya bolingo na bino bokotisa ye te parce que 3e personne ana ye nde poison 3e personne aye nde moto ayotia désordre alobaki ekendaki ezalaki ekomaki ye nde moto akoya nango il faut bokeba
Moi, sauf face à ça, comme il est là. C'est comme si garçon, oh, il a Facebook, c'est comme ça, il est bien. Même il m'a balé, oh, à Bota, na Ewana, na Kishasa. Ayebi famille, ba fille, oh, yote. Alors, ayebi te parce que papa la ngaza, mouto, kanda, mouto, kota na parcelle, na bisote. Après, c'est ça qui n'a pas soldat, na portail. Mouto, kota, kapa, na bisote. Famille, na bango, so, imeka, kwa, kota, mbeba, beti, bango, na ndenge, koki. Ayebi famille na biso te kaka nde tomona na musika bongo mais famille na ngai ayebi famille na ngate mais ayoka kaka nazana yabo nazana leki bo mais ayebi famille te mais comment ba beti lisolo moko boy c'est comme si ayebi ngai c'est comme si a vivre nanga c'est comme si azala nanga ndeko mobali ndeko mwasi ofanda na mwasi non vérité ya vie ya mwasi non yoko na monoko mwasi non lokuta ya mwasi na yoko na monoko mwasi non ndeko mobali ndeko mwasi vérité mobali na oyoka mona monoko mobali na yo lokuta mobali no yoka ngokaka na monoko na ye kotia matoi no libanda te conseil nazo pesa bino ba shuker nanga matoi libanda nde memaka ekutu e alobaki ezalaki fo bokeba ndeko mobali ndeko mwasi koluka kobeta lisolo ya mutu te nesi yo ndokomi mutu wana oza mutu wana te vi ya mutu wana ndenge azovivre ndenge akolela ndenge avivraka yaya ye nde mutu ayebi yango akobeta yango bien yo te il faut bokeba ba parcelle mususu omona oka libanda boye bozokanisa ndenge mususu na ndenge mususu nde baza na kati or que na kati ya parcelle na so okoti eza na makambo ya minene na kati ya parcelle na il faut bokeba bozwa mayele ndeko mwasi batela monoko ndeko mobali batela monoko ndeko mwasi batela mobali ndeko mobali batela mwasi bozala ensemble bo marcher ensemble bo kende liboso ndeko mobali art sali est-ce que mwasi ondenga zokisi ke likambu lelo likambu kezo senga intervention ya mwana mwasi moko boke fille wana zawana est-ce que fille oyo akoede ndeko mobali wana mokile ya moke te bosabolamu na vie po mokili ndenge ezokende eza vraiment mabe wana conseil à Maman Volcanique TV oaza mato ya koyoka yoka merci beaucoup na président de présidium l'homme à la taille de Dieu l'héritier du trône bisous papa koto ozali kamata yo bisous merci beaucoup na ya fait c'est seko ya fait tonton nanga moko o alingaka nga lobi nana alingaka tabunga merci beaucoup les Fléviantes Kafa France o alingaka te nana lela merci beaucoup na yo merci beaucoup na bichi matata chérie les 4 ça va yinda les 4 kobeba les 4 koninga na mokile koninga merci beaucoup na bino nyonso to ba shuker nanga na lingi bino mingi boze bele mwana tanga bakombola bino nyonso ezate bokamata ba bisu na bakwa nyonso koto boza bozo vidéo bo partager yango et kende pe bo s'abonner bele na Volcanique TV merci beaucoup au revoir.